17 ans. Chance ezali ko comprendre pena makambo bien te. Voyons bazo le belani. Nyonso bozo mona na bilili ezali makambo salama oyo batu ba viva. E basuka kaka wana te. Ndenge bokolanda awa na makambo to laksa bino awa. Lingomba ya 3 égale à 1. Ezali sous église qui bangiste te. Kala ba acte de violence. Surtout un qui bangi sa ko sala te ndeko na yo. En plus, olobi papa Simo Kimbango obenge molimo centre. Ba papa Misato olobi banzambe. Mais bino soi-disant fanfare kimbangiste. Bosangani boya ko boma mwana ya moto oyo boza ko benga nzambe. Tous les jours que nous sommes menacés de mort, et cela est organisé dans l'entourage même de notre propre chef spirituel. C'est connu. Nous sommes prêts à en répondre devant n'importe quelle instance. Nous remettons notre sort entre les mains de Dieu. Si nous arrivait quelque chose, vous êtes témoins. La source, vous la connaissez. La délégation des musiciens. Et bien, les alliés. Donc, les alliés faut être. C'est ainsi que Bissot faut guider Bango. Quand nous faisons la matin. Tout le monde a maté ma capacité. C'est tout ça, il y a Kaka. Dès que papa nous va qui est. Papa, c'est moi. Acceptez, nous sommes acceptés. Le chef n'a rien dit, papa, c'est moi. Le chef n'a rien dit. Ah, on a qu'à Kamba. Hein? Yona. To vanda kula kamba sala kiteni kamba sadi to sande mwa to bina to munda bu to kesi kwa abedo to kende to kende to sala kamba sika ni c'est pas ça na personne na biso ce qui m'a rendu à na jusqu'à la dernière minute so yo boben ça biso sika to vanda ki sika to stika kile kamba bon to zongele sika bon boko yoka et to ko yoka soki makambo nini yeko bima pe ko sala yoka ni so baba il faut que nous sachions bana tozali na mata makambo nyonso oyo eza koleka na matanza awa eleka ndenge yango eza mais suka nango mpe ekozala ok c'est tout oza bangota à 19h téléphone ya papa ezo sonné mais tellement qu'il trop occupé abandaki kolanda ba makambo azo ko yambate nafandi kaka bona moni coup de téléphone nango sonné abengi ngai nayebi mpe mwana mwasi wana atuni ngai papa feti ozali wapi ngabi no naza na lemba est-ce que boza na papa nga na bia naza na papa alobi pardon po papa Simon otiko ya sikoyo ngabi papa Simon nini alobi papa Simon kiangani autiko koma sikoyo auti solo na ba musicien bauti ozwa mutuka ya munene na ba surveillant na bata SPC bakiti na lemba alors soki oza kuna bobima po balobi ke bazoya po baboma papa José na bieza boya bon na fwene moi muke donc il est sous téléphone est-ce que si bobimi ngana binano to bimite pardon bakomi déjà po na banai kobenga bino kala bakomi pembeni c'est sûr yepe moko na moni azwi téléphone balobi nempeka même likambo et ekomaki sérieux papa andimi ke abima libanda abimi lokwa totikaki jipi libanda
kobima tozobima na porte ya moke na lemba presque bato nyonso bayebi yango porte ya centre ezalaki ya moke tozobima libanda tomoni jeep pardon Majiris basalaki terrasse moko oyo na voie principale terrasse ya monene Majiris ekoti esali lokolo freiné donc retard wana efreiné papa azokota na kati ya motuka tomoni bana musika papa azokota bakiti na makolo babandi mbangu alors esalaki nga émotion olena kende na papa natikaki papa Simeon akendaki na papa nga nazongi na kati ya hôpital nalobi na bato nyonso bokota bokanga porte e bakangaki baporte ina koti na kati ya labo nabengi papa nga na bi papa awa ekomi grave baforce porte bakokaki kofungola te babuki porte entrée ya hôpital juste na réception wana alors tellement que clientèle ekomaka makasi na lemba totiaka même malade na réception wana totiaka kelkeli wana bakoteli bamalade alors bamalade bazalaki bapanzanaki en débandade na baoyo baopéré na bato bazalaki hospitalisé alors ezalaki sauve kipe babandi kobuka babuki bakoti na kati ya salle d'opération mwa chambrette wana moke tozalaki nango babandi kopanza biloko nyonso lema tokuti porte ya papa José bapandi babuki ndenge bozomona wana te babuki et puis awa babuki et voilà et puis porte bakomi résolution ok tokoka moi le tango aza wapi mpona résolution ekomi nzambe ok maintenant bomoni tokoya kosala nini manche na kati constat donc tokolokola toza na baopj bakoya kosala constat na bango tokoyeba nini kosala kuna epai kuna tomoni bantivol ya nini ya awa bantivol ndenge bomoni awa antivol balongoli antivol ya salle d'op bomoni ndenge balongoli tokei na nini awa presque bantivol nyonso bauti olongola antivol ya place ya bapatient ok bapatient mosusu basini tokokota na kati toyeba bomoni bantivol ndenge balongoli bapatient bafandaka bamalade nyonso engoli babuki oyo eza mbeto oyo ya awa nakalaki tolanda ezali awa awa service eza kuna porte te yango babuki nyonso preuve yango oyo babuki ok e nde bayaki kokuta quelques garçons na biso bazalaki wana bazokisi babandi obunda bazokisi quelques garçons nga na lingo bima
ezalaki na bandeko tobanda osala na bango na lemba na kati ya labo apekisi ngai balobi te kobima te to na libanda tozoyoka kombo balobi lokola José akimi toboma mwana na ye po ye ayoka ndenge kaka banzembo ezalaka ke lokola papa ni akimi José akimi soka tomonaki tolingaki koboma ye lokola akimi toboma papa mwana na ye feti aza na kati babuki nga namonaki ke en tout cas mpo na ngai ezalaki deja liwa nakoti na kati ntango baninga bazoloba na ngaki kobima te nakoti na kati nasambeli nayebisi nzambe na ngai ya solo naza moto ya masumu nasala masumu mingi kutuna moi natosaka yo te nasengino okoka kobatela molimo na ngai mpo oyo ezali liwa mpo na ngai lokola balobi ke babomanga soki eza volonté na otiki esalema na suki vraiment na libondeli ya mokuse wana na bimi baninga bapekisinga no kobima te papa feti libanda bazolobaki kombo nao kaka kombo nao kobima nazo nao tellement ke bon nasantetaki kaka na bon nabima mpo soki baye kokutanga na kati awa ekozala très grave nievo nabima naye kobima libanda naye kokutana na moninga moko tozalaki ne malamu vraiment tosali ne mwa makambo mingi mwa bacoopération ya mike vraiment tozalaki ne lokola bandeko papi ya koreki amoninga namoni ahésité ntango bagangi fioti yeyo ezalaka na mire moko ebaraki entre place bato bafandaka na toilette na baluki na nsima toilette wana nde bato balandaki nga kuna ntango namoni ke nazanga moko nazobenga aide me namoni baninga mosusu babatami namoni ke nakoya kokufa dona soki mire nabimi libanda me nake musika nasote lisu mire nazongi na kati nafandisi kokota bilanga wana napusani ti kote ya biro nalali na matiti e nabandi komona eza pasi mingi nabandi komona ndenge massacre ezosalema ntango balongweli kati wana baluki na nsima po biro ya papa José ezalaki na nsima baleki na nsima babandi kobuka tellement ezalaki ferme ezalaki mpe porte ezalaki ebende babandi kobuka babuki nazomona eza histoire te bandeko na ngai ezali oyo nga na viva nazomona ndeko na biso mosusu tobandaki kosala na ye oyo tomonaki ke aza na famille na biso munganga aza na corps médical aza kobenda antivol ya salle d'opération alors ebangisaki ngai na ti bato mingi bazalaki alors babandi kobuka nga na lobi ça c'est grave natali mopanzi bamisusu bakei barapidité na ambulance mais lokola boyebi ke voiture soki okangi contact ezalaka soki eza volant antivol ekangama eblokaka bakoti na kati babandi kotindika mpo bakende na ambulance mais lokola volant ezalaki déjà braqué na gauche
et babandi kotindika batie na point mort bazotindika camion voiture ambulance ezotourne kaka sur place nde babilili wana boyaki komona wana deja si babongisi bameki koarrange salle nde baye kobima nde mwana. Ba acte oyo bandimi bako kosala te oyo ezali théâtre te ezali film te ezali réalité bato ya maladi nyonso oyo bomoni ezali ba vrai bato oyo bavivaki makambo oyo bozali komona ba acte ya violence oyo bandimi bako kosala te surtout bakimbangiste yango na mingi bokamwaka ntango mosusu bokomona ndenge nini Joma azosala émission azotelemela lingomba ya 3 égale 1 tomona makambo toyoka makambo e tozali kovivre makambo ntango mosusu okomona bapapa ya mokoto bakopesa message surtout na bana oyo babotami nsima oza na moins de 20 ans oza na 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans chance ezali comprendre pena makambo bien te voyango bazolobela nini nyonso bozomona na bilili ezali makambo esalama oyo bato baviva e basukaki kaka wana te ndenge bokolanda awa na makambo oyo tokolakisa bino awa lingomba ya 3 égale 1 eza lisusu église kimbangiste te tala ba acte ya violence oyo surtout un kimbangisa kokosala te ndeko na yo en plus olobi papa Simon Kimbangu obenge molimo santo bapapa misato olobi banzambe mais bino soi-disant fanfare kimbangiste bosangani boya koboma mwana ya moto oyo boza kobenga nzambe e chance na technologie ya mondele nyonso ezwamaki na bilili ndenge bozomona wana ezali mawa mpe soni makambo oyo ezali soki nazotala yango mbala mosusu na mai ya miso ntango bokoyoka na minoko bapapa Benasilo na baconférence de presse bazolobake baplan ya koassassine ya koboma ezosalama mingi omona peut-être azo exagéré mais nyonso oyo ezali makambo esalama to eza kosalama basukaki kaka wana te même acte et na bamusicien mpe kaka bakendaki lisusu na Angola ntango bakomi na Angola kuna nde bakendaki kuta na malchance kuna na Angola babengaki yango Bagdad bakendaki kokotela bakimbangiste ya Angola na paroisse ya Golf ekozalaki na ba 4 heures na miziki ya papa Simon Kimbangu ezobeta na libanda bango baye kokota mpo babimisa bango na makasi ekuna nde bazwaki malchance babetamaki mingi babukanaki makolo mpe batumbaki motuka ndenge bozomona na bilili nyonso oyo baza kosala yango na kombo ya papa Simon Kimbangu. Tala rébellion tozoluka banani badissident batata bamama les actes qu'on peut pas poser en tant que chrétien. Tala sikoyo badissident banani botala groupe ba rebelle maintenant bazotelema po bakene kubotola sikoyo place babengani papa Paul. Comment esalamaki bango wana départ esalamaki na Kabinda bolana na bango monde ezotindika bango c'est bangulu pe la kati bango bazomata avion ezamaki te cargo. Papa Simon à partir en Kamba a bâti bango prière parce qu'à l'obaki mercredi le 2 février bazoko kota na Golf na 6 heures du matin. Ibonde les betami
ndenge oki mama ndumba wana lobby que vraiment bazaki na elikia sur bakokota. Vivons ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Sima ya kozwa onction na message ya papa Simona minuit 34 minutes nde eloko nde siko ikumaki esengo pa na bango des pasteurs papa représentant Nunes qui sont là repose en paix ye kamataki abeti libonde siko po ba mata mituka bakende Bagdad ndenge basolo ba bango bolanda libondeli ya pasteur po bakito sala mabe bolanda le 2 février bakomi boyoka oyo elekaki kuna mabanga ekosakana te bamosusu kozoka bango moko bakopesa biso témoignage. Voilà sikoyo mutuka yango wana 4h28 minutes le 2 février. Voilà mutuka bakotelaki bafungolaki bango porte oya kozwa baexplication. Voilà batumbi moto bandeko kuna bazalaki bamoni bimaki ekare koto ezwi moto bakazaki bana 26 basi na bango ndenge bamesani ndenge bamonaki babimisi papa Paul balobiniki bayuma tikaka tosala bango bandage wana 4h40 lokola l'Angola ezali un pays organisé immédiatement banani bapompier quelques minutes basokokoma kuna bango Yerusalem bazalaka sûr parce que à 6h du matin il faut bakota parce que Saint-Esprit a ouvert le balabamo déjà. Ils étaient en direct. Voilà, ma pompier va commis à 4h48, c'est dit. 4h28, carré périmoto, 4h49, ma pompier va se bomber déjà monté. Félicitations Angola. Voilà, sur le lieu arme, il n'y avait pas, il y avait et dans le moment où combien de personnes sont dans Kati pour revivre. Voilà le vrai conflit. Il y a une église qui m'a dit que maman doit vivre vraiment en live. Voilà ce qui s'est passé dans cet été. Quand la maman va y aller, la police est continue déjà à 4. Dans la banzete. Bomoni fulo bango bayaki yango oyo bamusu bazokota sikoyo bayoki sango bazokota sikoyo na sima lupango bazoya sinon ntango bakotaki 11 personnes oyo bazalaki na kati ya lupango batata bamama tolanda qu'est-ce qui va se passer. Baputa Charles otala arme bobundaki nango yango wana mama mimi mabanga na kati ya mfutu voilà comment papa Simon a commis ce qui a commis des rebelles, a commis vraiment bandini de comme entre biso. Violence wana. Et on a mingi peut-être comme Sabino. Dekenini. Bandeko e baza ko lobaka makama B ya lingomba ya nkamba to ya 3 égale à 1. O ezali ba acte. Ya violence. Oyo bato ya lingomba ya 3 égale à 1 bazali continuer kosala to basala et ngai mpe na kosenga bandeko mingi bazali batiaka baimage na internet batiaka bavideo pardon na internet baza bajournaliste baya mpe ata na image moko kaka
balakisa baacte ya violence ya boye oyo bandeko oyo balobi tolingi bomoko basala. En tout cas moto kobimisela ngai image wana natiki kosala bavideo natiki kopresente baémission na internet wana nalobi yango parceke nayebi ke eza te lelo boye na absence ya bapapa oyo bamoneli mosala oyo pasi bakimbangiste soi-disant ceinture ya papa lelo batondani kuna na nkamba na ceinture ya papa Simoki Yangani bakende hôpital ya Lemba oyo bakimbangiste batongi na maboko na bango moko babuki bazokisi bato kaka mpona nkombo ya résolution. Papa José il faut bima na Lemba. Quand je pense sacrifice au batata na biso basali lelo toza na droit yeloko moko te. Papa Charles Pascal Zati angenda kosala te, Papa José po aza solokele to kosala te. Pendant que papa wa Nzunga saboli misangai baza na ba Didier Mampasi aza secrétaire général à Salaka. Pona nini bango biso te. Toza na ba droit. Tomonaki président Kabila. Il est rakufi. Banani bankadraki président ya sikoyo. Bakambarada tata na ye. Biso batata bakufi. Bon, ebandeli ya makambo ebandaka na ebembe moko elelamaka na paroisse ya Lemba epai biso tozalaki kosala epai centre médical na biso ezalaki comme par hasard ezalaki famille ya papa Luntadila oyo azalaki à l'époque pasteur président du collège national ya église na biso église kimbangiste ebembe wana elelamaki kuna na batongo tango biso toye musala na makambo yaki na poko na batongo tango toye musala toye kokuta mukanda moko na se ya bureau ya papa José oyo azali kotambusa centre médical ya Lemba à l'époque tozwi lettre wana totangi yango subitement tokuti makambo un peu grave ezalaki étonnant mpona biso tokuti bakomeli papa José tosengi na yo olongwa na malembe awa bakomaki biloko ebele ya bisoki olingi kolongwa te na dele oyo biso topesi yo tokoya kosala yo makambo ya soni mpenza na tongo ntango sikoyo ezalaki balettre moko anonyme to bato ebele bakomaki sikoyo ntango tofandi le lendemain ntango bali bakende kunde bembe tomoni batafa te ya fanfare kimangiste baye bandi kobeta babeti na kati ya défilé quelque part moi mobulu moko ebandi bitumbe bandi kopusa na malembe ti bapusani penza ti na hôpital babandi kobeta batu ta pembeni na hôpital biso tomoni mais eloko moko boye esalami qu'est-ce qui ne va pas esalami nzokande kuna na nsima kuna pasteur Luntadila azalaki kuna bakangi ye papa ya age wana bakotisi ye bamabele na bapoche mabele na nzoto vraiment ezalaki mawa mingi tosantaki déjà eloko moko ya mabe ekobandaki kokota epesaki biso découragement na mosala tomonaki déjà ke bolingo oyo tozalaki nango envers baninga mpona kosala mosala en tout cas esilaki. Nous attendions pas cet événement-là, cet incident venu à Lemba lors de la mort de ma tante maternelle. Comme il était pasteur, nous avons trouvé qu'avec les fidèles de Lemba, que les deuils sont tenus dans la paroisse. Et le jour de l'enterrement, c'était le 6, comme vous l'avez dit, de Lemba, paroisse kimbangiste. Alors nous étions là, juste le corps partait. Et à un moment donné, je vois, on est en train de tabasser mon neveu, qui vient de mourir d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et je me suis rapproché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était le malheur. C'était le malheur pour moi. Cette foule de musiciens, de la famille bien sûr, qui était, je croyais qu'ils étaient venus pour notre consolation, compenser notre malheur. Et par contre, c'était pour nous tabasser. Ils ont commencé à prendre du sable. Il y a un qui venait en courant vers moi. J'ai lu tout simplement dit, non, moi je ne suis pas violent. C'est dire que ce jour-là, c'était très sérieux. Alors les mamans, les papas sont venus me dire, non, papa Ntala,
prenez la voiture, vous rentrez. Mais en temps, j'étais déjà poussiéreux. Kangi papa ya ajoana ba kotisi ba mabele na ba poche mabele na nzoto vraiment. J'étais déjà poussiéreux. Avec mon épouse, mes neveux qu'on ramassait, il y a eu des blessures. Pour la police d'intervenir. Bon, je voulais juste dire que c'était un événement. Je ne voyais pas pourquoi on me traitait de sorcier. Je ne pouvais plus mettre pied dans des paroisses qui m'ont séqué, les insultes qu'ils auraient reçues. Et puis j'ai pris ma voiture. Donc j'étais vraiment... je ne croyais pas que les Kimbanguistes pouvaient agir de la sorte. Donc c'est vrai que les 6, ce moment-là, et les mercredis, c'était pour le jour de papa José. Parce qu'ils avaient déjà jeté le tract pour dire que si José qui ne sortait pas, vous verrez. Le même groupe qui nous avait voulu tabasser le mardi, c'est le même groupe qui est arrivé. C'est un groupe de musiciens. Nos musiciens qui mènent nos enfants à nous, même des petits-enfants. La veille, c'était moi-même, avec mes neveux, qui étaient tabassés avec du sang. On voulait même vraiment prendre ma voiture. Mais c'est cette éducation-là, cette éducation de la violence, de la haine, qu'on tentait de cultiver. Yangana lobi, mbala musoso kuna vandi, pasi na motema. So nazo kanisa ba sacrifice. So ki yo pozo talanga ozo kanisa ba sacrifice oyo sa na église oyo. Lelo bat ba komisi yango boye. Pasi na motema. Pasi na motema. Bato ba kokaye ko lakisa mokili. Ko tambolisa mokili. Et lelo bakimbangisi bakomi ko bunda entre bango. Ba yo bazolo ba vérité. Bangona nde bakomi mabe, ba o bazolo ba lokuta, bangona nde bakomi malamu. Ezali pasi mingi pe mawa. Yo kimbangiste ya solo, vrai kimbangiste. Kanisa na motema na yo. Ce qui est vraiment okendaka na lingomba ya 3 égale 1 kanisa. Après komona ba image nyonso yuti komona kanisa na. Est-ce que batu ya nzambe bakoki vraiment ko se comporter boy? Otozolo ba batu ya nzambe. Tolobite ke mutu moko akei ko sala mobulu me bato basangani na kombo ya nzambe na kombo ya papa Simon Kimbangu. Bakei ko bungisa bandeko na bango. Bakei ko luka ko boma koko ya Simon Kimbangu. Pasi na motema. Ya wana bomona ka biso loloba tango na tozana kata mokili oyo tokosala nyonso to bimisa ba vérité po ba oyo baza koya sima baya kokuta kaka makambo ya mabe na makambo ya mabe te. Parce que biso nyonso toyaki na mokili atwali koleka soki totikeli kaka bato ya mabe baleka mongongo makasi ekozala pasi. Lelo soki oke na nkamba oke na centre d'accueil okuti bato ebele bato na kata centre ba koloba o lingomba pena yango kasi lingomba afu balukila nkombo mosusu eza lisusu église kimbangiste te. Eza lisusu église kimbangiste te. Oyo bomoni awa bino bato ozokanisa ke eza lokola théâtre. Nga pe na ko souhaiter nga na souhaiter na za lokola bino na mona na considérons ka lokola théâtre, mais malheureusement eza théâtre te, eza réalité. Ba malade wana bomoni bazoloba wana bazali ba vrai malade o bazala ki mokolo yana. Peut-être ba photo to tche pona ko illustrer kaka tango balobi bato bazo kima to tche photo ya bato bazo kima pona bomeka ko joa moi idée ndenge ezalaki. Kasi ba image na ba voix ya bato na makambo nyonso esalamaki ezali réel. Ndenge bomoni na o esalamaki na ngola. Kokomisa bakimbangisi tina niveau wana ezali pasi.
c'est que biso faut guider bango quand nous font la ça comment tout le monde a matema capacité c'est tout ça il y a kaka ndenge papa nous baki papa c'est moi accepter on souvent accepter tu as bien dit mais papa c'est moi tu as fait une ah on a kata kamba hein